Bonjour, bonjour, bonsoir. Partout vous êtes dans le monde. Bonjour, Nabino, bonsoir, Nabino, les Congolais. Partout vous êtes, je vous salue, salue, salue. Et je vous souhaite la bonne santé partout vous êtes. Pour qu'un rythme nabiso, il y a confinement, un rythme nabiso confinement. Ça fait longtemps, ça fait presque 2 semaines que je reçu ma vidéo. Parce que Moussalanga, place Nasalaka, Bakanga, qui Moussala, ça fait aujourd'hui presque 11 jours. Hein. Demain, ça a déjà 2 semaines. C'est depuis le 12 que Bakanga, que Moussala et Kanga, ma place Nasalaka, donc il te fait na bandako. Bon, mon état matama et vimbi moi mouké. Ba sport et Kangama, Banini Kangama, on sait à se débrouiller à la maison comme on peut. Mais, donc, te fait na bandako. Na vidéo oyo bande kona linga mikolo na bando lingo sala ba vidéo parce que je voulais juste celle ngamo kona on a comprendre ce qui se passe. L'air makambo et bandaki, je ne comprenais absolument rien. Je me disais ah ok, il y a quoi. Et tout ce temps là na bando ça ba vidéo j'essayais d'abord na bando lukana comprendre ngamoko. Mais jusque là pour vous dire la vérité, on a comprendre l'OT. Mais de toute façon, on doit quand même se fortifier, on doit quand même se donner un peu de morale parce que c'est ce qui nous reste à faire. Oyo etikali etikeka tokope ça na ba morale na ba courage. Le reste on laisse ça entre les mains de Dieu parce que mutumoko azoye ba eloko nini ezolekate même bango moko bakolo ba mboko to vandi bazoye comprendre eloko angote épidémie oyo. Alors à mon tour, je me suis dit, au lieu de rester, et au sala bien on doit être là quand même, et comme la kana batu, bande konabiso oyo, batala kabiso, et puis, encourage kabiso tout ça la vidéo. Donc, à notre tour maintenant, comme batu bazali ko se confiner nandako, on doit essayer de parler un peu. Donc, qu'on se consoler, qu'on se donner ma morale, quoi. Voilà, c'est ce qui nous reste à faire. Franchement, on n'a rien à faire si ce n'est que qu'on peut s'en morale, ça va aller, tout ça là. Voilà mes amis. Bato balanda kabiso. Je voulais seulement dire une chose. Qu'on consoler d'abord ba oyabiso. On a kolobake. Depuis pandémie oye bandi. Depuis coronavirus oye bandi oyo. Sali pandémie lelo. C'est une pandémie parce que elles ont touché et traversé le continent. Ce qui est traversé le continent, c'est déjà la pandémie. Donc, elles ont vraiment grave, elles ont boma, ce que comme place elles ont boma. Ce que je peux demander à nos gens, aux gens qui nous regardent, bato batala kana Congo température, elles allaient ko vendre nandako et puis kotika ko pesa confiance et pas nzambe, c'est très très important. Qu'on sa confiance c'est pas ensemble ce que sambelaka parce que et comme ate que na minute yo bande ko sambela liboso makasite mais au bouleverser ndako na yo nous parce que tobo sana eloko moko te na banda ko na biso bana na biso bazongi ba papa ba misusu ba bazaki na banda ko te bazongi donc ndako bokomi 24/24 bozabi no nyonso na bandako nazolo bana ba oyo basala ka misala oyo il faut akende ko sala même pandémie ezali hein neti ba infirmier ba médecin ba tout ça là ba o bazana bandako ozana ndako eloko moko na ngina pesa conseil pa ba mama ko luka ko changer penza programme makasite na kati ya ndako na yo donc o essayer en tant que maman en tant que mukolo ndako ko changer nano planning o bozala ki nango ya journée. Parce que planning na bino ezalaki papa ke msala yo ke msala bana ba ke classe et puis beaucoup tani na er moko boye butu ko tibolali. Mais cette fois-ci vous êtes là toute la journée. Pour ne pas moraliser les enfants, j'ai dit ça par connaissance des causes parce que j'ai une copine quand je l'appelle, il y a que des prières chez elle. Les enfants crient, tout le monde écrit. Or, tozo bosana ke biloko wana toza ko intoxiquer bana biloko moko boye na mutu. Ezaka auto komi na fin du monde, to komi na boye. Essayez maman ko ça la programme, essayez ko ça la programme moko boye horaire ya journée. Donc on s'arranger que chaque temps ezalana eloko nango bozo sala. Ezala te que journée bofandi siko bobandika ko prier kaka bo prier kaka. Ozo expliquer bana to komi na fin du monde, to komi na boye okota kana YouTube toute la journée. Non, essayez de chercher les occupations. Boki ko beta carte nanda kuna bana ozui 1 heure 2 heures à carte ozui 1 heure à kosala ba devoir na bango
ozwi 1 heure 2 heures ya bozo sala eloko moko boye donc omeki osala eloko moko boye bobanda ata kolamba na bana ozomeka kookipe bana parce que bavictime na babiloko oyo na ba confinement oyo toza nango lelo epuis toyebi mpe mokolo osila te ekozala bana parce que eloko nini tozo intoxike bana kati mwana nyonso nde azo comprendre te nini ezoleka. Alors je vais demander à beaucoup de mamans kozala na habitude wana ke okomi obetela bana masolo ou bien na ba papa misusu oh tokomi na fin du monde tokomi na bona bona bande konanga poto koma fin du monde mutu moko akoyeba ngo te. Jésus est moko alobi même ye akozala na azana droite ya papa na yeme akoyeba fin du monde te. Parce que j'ai vu beaucoup bato ebele bazo profiter sikoyo na côté ya bato par rapport ya situation toza nango. Omona na ba YouTube na biso ya communauté zakaka oh tokomi na fin du monde tokomi na boye ba vidéo sezo circuler tala eloko boye bimi likolo bande ko to sala vraiment attention parce que fin du monde mon côté na biso akoyeba ngo. Jésus alobi kutu ye azana me droite ya papa na ye mais na ye akozala informé parce que ba disciple ba tunaki alobaki même ye nzambe Jésus a oyeba mokolo angoti. Donc eza ba signe ya suka bien sûr. Mais to intoxiqué bana te to tia bana kati ya mitu na bango teke to komi na fin du monde il faut to banda siko ko prier parce que eza na ko prier mususu oyo nzambe ayeba biso ko leka biso moko obande ko prier par exemple 1 heure avant bolala bando prier 1 heure na ndako yo komi siko ndako no église na période oyo nzambe azomona ke eloko ezo tindo prier bongo eza ko banga komo banga batu msusu ekomi bongo bakomi si ndako église parce que bazo banga. Or biso bana na nzambe toza na droit ko banga te. Toza na droit ko banga te ezali osambeli ka ndenge osambelaka. Bato basambelaka te nde baza ko se palpiter bazo banga bazo eba eloko basala te. Mais bato yo basambelaka déjà. Je ne pense pas que baza ko s'inquiéter makasi. Tu pries ton Dieu. Opesi nzambe nini bon inayo olobi nzambe nous on a prié on attend que yo siko osala parce que biso toko changer te eloko oyo ezo salema. Si on regarde bien même na Bible ezali na ba période ya suka omona ba makambo ya makasi ko ya epi ezongi et puis mokilango kokufa toko yeba te ekozala pe mukolo bokende misala tokozala na confinement te et comme na Bible kota na Apocalypse tokozala confinement te ba musu bakozala na kati na église bazobala ba musu bazala mais o ezaka ko annoncer biso retour mais jour wango ya kozonga e kozala lelo te. Donc maman oyo le satan na yo okomi epa na yo eloko mususu ezalaka lisusu te opesa bana te so otala ta film lisusu te bokomi ka prière parce que prière wana na nzambe azomona ke okomo ozobanga nde. Or toyebi eloko moko ko banga ekimisaka ko na une fois. So mtu azobanga okomo ganga okomo prier okomo prier mbangu okomo ko sala 3 heures na prière. Donc 3 heures na prière comme kutuna ko se répéter nzambe batela biso o changer kutuna mungongo nzambe lola batela biso. Donc ezola que ça déjà que tu n'as plus confiance à Dieu Saint-Esprit que toi qui m'a place ya bongo oza plus la confiance en nzambe comme ko sambela kaka pona ko banga. Donc eloko aliboso faut éviter na kati ya confinement toza na ngoyo eloko aliboso faut éviter eza ko banga. De kobanga peza to benda ngo musika na biso ezala pembeni na biso te. Po muto azo banga abungisaka foi na ye. Prie comme tu priais avant. O prier na yo, lo bande to komi na temps ebelo. Ko tanga no Bible na yo, o lo tanga ngo 1 heure ko tanga ngo ta 2 heures. Mais to koma na niveau ko ya ko déranger na ba voisin. Donc yo komi kaka ko ganga ko prier liboso bande ko prier bongoze, ko bongote. Siko le lo komo ko prier ngo ça montre que tu as peur. Or biso bana nzambe to banga ati. Parce que objectif na biso ezalaka kokota na lola. Et soki nzamba lobi ki esale malelo bongo yo ko banga ni yo lobi ozokende na lo banga ni. Bato ba banga kezali bato yo ba yeba place bazokende te. Mais yo yebi but na yo ya kozala wa oyebi objectif na oyebi finalité na yo ezako kende na lola. Soki pandémie eye et que virus wana ezoboma bato. Tu pries que Dieu te protège et tu dis à Dieu si ça arrive que ta volonté soit faite. Donc il faut prier. Et ko prier yango ezala ya ko déranger te ezala ya ko ganga te et la kisa ko banga te. C'est ce que je voulais dire par là. Donc to prier ya ko banga te.
parce que mutu azo banga azongela akutuna maloba azo prier sous te na concentrement na concentration ya kobenga Saint-Esprit akomo prier azo ganga on dirait azo benga nzambe on dirait mo ane ya musala po nzambe aya secours na ye. Or tu pries que sa volonté soit faite. Tu te remets entre les mains du Seigneur, tu remets ta famille, tu remets ton mari, tes enfants. Bolali. Na tongo soki ezana moto azana misala oyo ya bato il faut ba bima. Abimi na ye botiki ya maboko nzamba bimi le razongi ko landa le razongi bo yambi bo continuer vie. C'est qu'il faut suivre, il faut suivre ka babiloko ba yebisa biso ko sokola maboko bilambo bimaki nango libanda olongoli yango bo tiango na machine babiloko a bongo. Eza biloko il faut to lande ba consigne wana o ba pesa biso. Mais ko banga bande ko nanga nazo lingana yebisa mutu moko to tika ko banga. Parce que eloko koki ko bomisa mutu avant même ekutu coronavirus yango ezoayo eza ko banga. To tika ko banga. Soki to mutu azo banga Nzamba la chakaye. Ce qui au prier à Kana, tu as confiance à ton Dieu. Tu pries comme d'habitude, tu pries, tu dis Dieu, on te remet tout entre tes mains. On remet tout entre tes mains. C'est à toi d'agir, nous on est là. On garde silence. Et là, qui silence, qu'on écoute, qu'on yo kanzambe, ezati. Bolimbi sanga naza pasteur te nazolinga na teyate parce que na yebi pe ko teyate nazolinga kana yebisa mutu moko totika kobanga. Men ta vie ndenge ezalaki programmer yango siko na kati ya ndako surtout ba mama au programmer de telle heure à telle heure ezala ba journée kaka ezo le kaboete soki tu avais besoin ya apprendre par exemple espagnol ozaki na besoin ya apprendre anglais tu as ton temps ordinateur eza wana wifi eza apprends ton anglais zoa 1 heure 2 heures apprends ton anglais soki olingaki bato baza na Allemagne par exemple allemand na yo ezala bien te. Tu prends 1 heure na bana no bazo la kisayo, tu apprends ton allemand. Donc to yeba ko planifier donc to luka to planifier journée. To tika ba journée na biso za la kaka YouTube te toute la journée za na YouTube balobi siko boye. Balobi tala na pona ona mikolo ba vidéo. Ngala komika vidéo ko ina na supprimer e ko ina supprimer. Parce que na za na besoin ya ko yoka biloko nyoso wana te. Parce que ko lakisa ndenge bato bazo kufa ko sunganga te. Kolakisa ndenge bato bazo kufa na Espagne, na Italie, tout ça ba olakisa bibembe wana eko sunganga te. Je sais qu'il y a un problème. Je sais que nous sommes en train de passer un moment dur, un moment historique. Il y a vie na biso bato toza na mokili na ta oyo. Donc année 2020 eko tika na histoire ya monde. Donc, eza événement, toza na kati événement, to traverser événement. Mais maman, ko la tango tende konanga mwasi. Je sais pourquoi je suis en train de parler avec les mamans. Parce que j'ai des copines qui, ceux qui ont bengi ozo kaka, kune komi kaka église, ndako komi église, non bande konanga. Non. Biso to zama ele ko le kanzambe, nzambe ayebaka, ozo le kana kati na biso. Ceux qui ont komi ko manifester ko banga. Ndako no ekomi église boze sous na temps ya ko sala eloko mususu te. Ozo étouffer bana, oza ko démoraliser bana. Oza ko stresser bana. Mama zalaka joyeuse. Même problème ezat, oyebi ke problème ezat. Mais essayez ko planifier babilo moko bo joua ka bo sala ka baje, bo sala ka ni, o meki ko sala ba sport na bana. Boti ba mape na bino ba mate na bino na biso benga ngoni na français boti ba na lingala, boti ba mate na bino ana o to sala ka ba yoga ba gymnastique. O tiango na salo bozo sala na bana o bimisi bangona no ba makanisi wana ya bato bazo kufa tala video tala bato ba kufa tala boy na boy o kufi boy o tele boy akufi o te boy akota kisoki na nini akufi ekosunga bisote ezokitisa kondima. Nous savons qu'il y a un problème. Nous savons que nous sommes dans une période très dure. To yebi ke toza na moment moko historique. Mais to luka to partager journée bandeko. On nous demande de rester à la maison, c'est bien. Pour éviter que virus se partage. Pour éviter que virus se multiplie. Parce que ça se contaminé l'homme à l'homme. Alors, maman, exacte que balobi to fana ndako nde to fongoli be église na kati ndako. Parce que même nzambe ayebi ke ozo salango parce que ozo banga. Or, to yebi soki ozo banga, kondima na yo ekokita. Ça montre que tu n'as pas confiance à ton Dieu. Bande konanga ba congolais to uta misika na Afrique.
mutu na mutu aya ba mususu baya pona libala ba mususu baya ba kimi ba guerre ba mususu baya ba kimi situation financière mbongo ezate na Afrique ba mususu baya ba donc mutu na mutu aya na ndenge na ye mais to yaki to yeba ke koto to ye to kokuta kimi apo to yeba ke koto kimi ezalaka ne oyo to kutani nango place to yaki etinda biso to bungisa nzambe te etinda biso to bungisa kondima te donc ko garder silence ko tale la nzambe eza très important kanga munoko na yo ba vidéo na tika ko partager ba vidéo zanga tina ya buzoba concentre-toi sala programme na bana na ndako soki pe ozayi moko sala programme na zala na air na ya kotanga na otanga anglais mikolo makasi so na lamuki na sisi déjeuner na zana 2 ans nanga ya kotanga ka anglais donc prends ton temps luka eloko moko yo livre moko bo lingaka ozwa tango ya kotanga ngote me ozaka na ona ndako fongola yango banda kotanga recette moko bolinga ko yekola ko lambango ozana biloko to stochaki ba provision na ndako yekola recette wana bande ko nanga to se focaliser kaka na coronavirus te parce que balobaka foi yaka na ce qu'on attend et ce qu'on attend ça doit être la volonté de Dieu ce qui to komi ko yoka biloko lo bano sati kutuna nzoto na ko moko ko rime moko boye pourquoi parce que tu donnes beaucoup d'importance to lobby te ke to pesango nini to za la prudente to za lande prudent to garder silence devant Dieu, to rappeler qu'en Nzambe, nous on garde silence, on t'écoute. Bana Israël papa bima en Égypte, ba ganga kite, ba partager ki ba vidéo te. Et puis mutu nyonso, oh to komi na ta asuka, oh ya tindeli, to komi na ta asuka to yeba ngote. Ta asuka même Jésus alobi ya kozala na main droite ya papa na ya ko yeba ngote. Donc bato ba ko sabino makambo ya ta asuka garde silence, c'est un événement, eza année moko historique. Totiki année 2020 kaka ndenge nzambe ateli biso yango liboso na biso donc ezala te prophète moko a prophétisaki alobaki yango zoka pasteur na biso ndeko na moko abisenga pasteur na biso alobaki yango na octobre ke biloko nini ke année oyo na mars problème ekozala siko pasteur na bino na sala nini po ekomate parce que toyebi na bible ekomami bato babande kolala na mabele babande kolela po eloko wana eleke komela bango te toyebi Esther le bangaka ba boma bana nyoso ya Israël basalaka jeûne à 3 jours hein basalaka jeûne à 3 jours pour eloko ane komate et koma pete yango lelo biso to benga mabana na nzambe parce que bango balonga ki ba priaki pasteur na bino nazo distrait bino ke ngana monaki yango asala nini po ekomate pasteur na bino wana asala kinini po eloko yango ekomate donc bande ko nanga to koksumuka mingi po soki to landi babiloko to vandanye parce que nami ndela ngo biso to mona kutu bazama yele bayiba kama elekeli bango nyonso ba garder silence bango nyonso bazo kokati bato balinga mbongo ba permettre bato ba vanda na bandako bango bakofuta bato ba mbongo bafuta bato bandako bafuta bato ba salaire ce qui 60%. Donc ça montre que c'est quelque chose oyo bango moko bazo maîtriser te. Alors je demanderai à mes sœurs frères oyo balanda kabiso na Congo température de garder silence ba vidéo et l'excellent tenter distraire yote balobaka prier sans cesse ezate kende uganga ka o déranger ba voisin bazana na 3e étage donc balala ka isusu te yo prier no titongo oh avant bando prier ndenge wana te nzambe azo baten nzambe amona oyiba ke ko banga mute comme c'est so ba prière wana prier sans cesse ezate ke oganga te parce que tout le monde a place mon côté Jésus a ganga ka pona obwenga na démon il parlait avec et dit sors quitte ce corps va ta foi t'a sauvé va dans les cochons abande ko pesa mibe ko abande ko loba do so to so lana nzambe to za bijou ya 3 heures to zo ganga te nzambe c'est comme si nzambe asu prie en silence prier sans cesse bible sa biso zali attitude ya prière o zanango en tout cas je voulais donner naza passer te bo limbisanga na ebi pe ko prêcher te nazo pesa morale j'essaie de donner la leçon morale à bato o balanda kabiso Jésus a gangela ka demote Jésus a crié à Capona démonté. Jésus a bandé coupé sa mibeko. Il donnait des ordres. Quitte, sors. Zambe obenga biso to kendo wapi. Entrez dans les cochons. Donc biso toza banana nzambe toza exemple to landaka Jésus. Bolimbisanga ba misusu o baza peut-être ba musulmana ba nini misusu bolimbisanga. Je suis en train de parler ça parce que moi je suis chrétienne.
Donc to ye bakandenge ko se comporter ezate que pour lelo coronavirus eza wana pandémie eza yo wana la lisake suba voisin to gangaka bana ba komi trouver bana ba komi stressé parce que maman azesuku tunata ya kolamba te ya zwa etoko atia na salon parce que to bima isu libanda te etoko no atia na salon bandika ko gangaka kuna na salon ozo stressé bana ozo stressé na mobali bo ye ko la langue moko bo bolinga ko ye ko la bo sale loko moko bo bolinga na bino ya ko prier ce ko kibo prier bozo obligé ko ganga journée mobimba te nzamba poko zo ganga nzamba ko yoka te place masumu ezali boki o ganga ti bomi bomi au yoka pété. Donc to prier avec modération mutu oyo aza na foi mutu oyo ayebi ke nzambe asalaka azo obligé ko ganga te ko déranger ba voisin te eloko eza eloko nzambe asali peut-être po ezongisa biso bato po tokomaki vraiment musika na nzambe tokomaki musika na nzambe basi bazobala na bango mibali bango na bango donc tokomaki moi après 3-4 jours le tokoti na confinement na bandisi ko zongisa makanisi no bino mais on était vraiment loin hein? Tokomaki musika na nzambe dimanche passé dimanche le 23 dimanche le 23 tozu ba SMS ya ba église catholique ya ville na biso bobi mutu na mutu à 20h à 21h atia bougie appelle sa bougie atia la fenêtre na et puis on va faire on va prier ensemble et puis ni ngonga église wana ekolela je vous dis mes amis baladi boso na mona ba alima ba prier donc to boso na kinzambe to siko ezongi si biso ndambo baloba moko nzambe asalaka eloko nyonso na nini nango na objectif nango il sait pourquoi akotisi biso na bandako biso to kopese confiance to ko bando ganga ko nzambe po ino tiki biso boete to yaka na bamboko to yako luka to za biso ba afrique pa biso mo eza makasi pa biso mo eza makasi bazana ba grippe oti bazana ba grippe oti ata soki bazu yango ko zala makasi lokola awa te pa ona ba malili oyo to uta na bamboka na biso na to yena ba risque ya bamboko ezalaka na ba 4 saisons oyo donc to yebisa nzambe to yeko luka donc épargner biso na babiloko tu pries et puis tu continues tu cherches d'autres activités pona surtout nazo insister na ndako eza na bana pona po bana ba to distraire ba po to meka un peu to stresser bana te ko komisa ndako église te s'il vous plaît parce que église ozo sala lelo lobi kaka soki ba bibisi biso su libanda lokoti ko fi fali na kati ya ndako no mais kaka ndenge eza virus eza libanda ale bakoti biso na ndako ali okomisi ko chrétienne penza oyo okomola la kana salo etoko na salo otikili papa kutuna chambre okomola la kana salo po il faut prier on eza prière bato yo bazo banga muto azo banga nda prière abongo muto azo banga nda prière abongo azo pese sous tate parce que aza sirte ke nzambe azo yoka ye toza bandimi tondimela nzambe na esprit corps et âme na biso to solo la kana nzambe oyebisi et puis tu gardes silence nzambe a travaillé mingi place au silence eza nzambe a travaillé trop là où on garde silence tous en habitude na attitude ya ko garder silence soki balobi prier sans cesse exacte ke oganga tous les jours na kati ya ndako na te tous en pas mindela balinga ba silence na bango balinga calme na bango ko garder attitude ya prière nde yango wana prier sans cesse donc ozate muto finga kabana nyonso okatela kamba no mangala o makanisi moko boyi na kabatu prier ça c'est que même ce que tu fais sortir dans ta bouche ils ont édifié même muto asali o mabe po obimiselo ko na monoko ils ont édifié même otindi moi na aboyi ko sala loko ebisaki ya sala eloko ozo bibisa monoko na eza ko édifier ezala ko bomate epesa kandate c'est ça prier sans cesse ezate ke yo fuka mina mabolongo même ko lambo lamba ka isusu to tikeli mobali na bana bakomo lamba yo lobi ozo luka elongi ya nzambe okomo luka ngonde lelo po to koti na kati ya bandako pandémie ekoti na kati ya ndako okoti na confinement okomo loba ke okomo prier to prier mais to tikela ka nzambe ta ya ko agir il sait pourquoi il fait ça donc message nazalaki nango vraiment yango wana message nazaki nango yango wana gardons silence nzambe ayebi mutu na mutu ayebi to yaki na bamboko to yaki na biso ko luka eza bamboka na biso te nzambe a protéger biso bozo mona kutu bango na bango kuna ezali soki mutu ya 60 aye na mutu ya 40 azui aye azali bako privilégier nde mutu ya 40 bapesi ye machine wana ya respiration o ya 60 batiki ya kofi a combien plus fort biso to sana couleur mususu kutu balinga biso to na couleur ya pona biso donc to se protéger to vana na bandaku to comme ça peut bandako église te mingi eza batu me ba sala ngo mingi eza pona ko banga comme banga to tiko banga
ko banga te garde silence confiance to pesa nzambe confiance to garder silence nzambe a travailler mingi na confiance na silence. Le message que j'avais yango wana na ngi pena loba elo moko hein bande ko boyebi cette pandémie o to zanango ya bakangi na ba école bakangi wapi soki otali bien na tanga livre moko na ba documentaire pe basala kango na 1918 pandémie a boyeleka na fin ya deuxième guerre mondiale pandémie a boyezala elekaka ba soda ba bazali ko bunda kote ya Europe awa siko bato babande olambela bango bazwaka virus moko na kati ya basoso po bande ko bokola basoso po epesa bango ba makina tongo po na kolambela ba soldat o babande se préparer pour na okende na front na Europe je crois côté Espagne. Et puis cuisinier moko azwaka virus na kati ya soso uti na nyama ekoti na bato. Et puis il était cuisinier les razo lamba bo partager bato biloko asala ki tsena ye biloko ekoti bato ba soda balia bande konanga eboma bato na ba militaire allemand pardon ba militaire américain bazala ki ba kenda na virus wana pa na bango. Soki botali bien ba livre na ba documentaire belé notre côté la documentaire il y a je crois lundi le 23 je crois. Na oti kotala documentaire wana pandémie a boyeleka na 1818 na 1918 na fin en deuxième guerre mondiale pandémie a boyeleka bato pe bakanga ba école bakanga ba église donc bato bazokosa bato to komi na fin du monde bande ko to yeba ngote Jésus ko to yemo ko lobi yemo ko yeba ngote donc to garder silence devant nzambe totala eloko nini ezoleka totika nzambe totika nzambe ta totika ko partager ba vidéo moko ezanga tina ya bazo ya bibembe ya banito donc tozo ko se distraire biso moko ezo bakisla biso ko banga ole to pesa nzambe confiance ba vidéo ya bato bakufi oso nango ni na téléphone na ba vidéo ya bato oyo bake ko tumba bango po moya ko kunda bango ezate parce que ba ko simba bibembe wana te ezana na épidémie et oyo sa ni na téléphone no po otala kango ezo fortifio na nini ezo ajouter yo nini to tika to kota na distraction te totale la nzambe et puis to sala programme na banda ko na biso de telle heure à telle heure to bando sala eloko bo de telle heure à telle heure chez moi on fait ça de telle heure à telle heure o planifier ngona papa na bana comme ça mutu moko te azala asa nuyer na ndako parce que to yebi ba maman de bazala ka ba chef ya ndako po mutu moko asa nuyer na kati ya ndako no te kaka yo moko ndo ko sala ngo ko komisa ndako église te parce que ozo sambela wana ekomi ko banga ozo banga po osambela ka bongo te bana pese ba ko remarquer bongo bona komo sambela trop e ko pesa bango ba stress. Il faut to luka to solo la rana bana to baje bo sali baje bo tie ba musique na bino bo bina bo ba bilo moko ya bongo chaque chose na air nango parce que on a maintenant 24 heures sur 24 à la maison to meka to planifier to comme ça ndako otie toko na salo comme ola la ka kuno priaka o nazo luka elongi nzambe yo luka ke longi nzambe lobi tele loka ndo ozwango biloka bongo kutu nzambe aseka ete abiso ka elakisa biso ke to luka kanza eto luka kanzambe exacte na minute ndo yo luka nzambe non bato baza na foi bato basalela nzambe ya solo bazo banga te et c'est ce que nazo tsenga na bande ko nanga to tiko banga te o tieno sur maboko ya nzambe tu fais confiance à Dieu tu pries comme tu priais avant d'habitude so ko moni maka o remettre ka olobi nzambe épidémie o eleka bazo ape kisi nango tu pries pardonne-nous biso te biso to péché peut to tika ki nzambe musika bandeko mais eloko ezongi si bito moi je vais les allemands commencer à prier ezongi si biso bato peut-être nzambe asala ki yango pona bongo poto zongi sa biso bato ko circuler ba message ezanga tina ya lukuta oya sali boye pasteur na biso alomona ki yango aloba ye mtu amona ki yango asala ini pasteur na bino amona ki yango asalela ki alela ki nzambe ale nzambe po esala le matin non donc to tika distraction nata oyo bandeko to yebi pe mukolo to obima te parce que pa biso boyti ko bakisela biso sous 4 semaines to yebi mukolo to ko bima ba confinement oyo ti to yebi mukolo to obima libanda te soki o planifier ndako no bien te boko bima pona bokomi maboma stress donc programmer planifier ta maison
de telle heure à telle heure to sala eloko boye, de telle heure à telle heure to déjeuner, de telle heure à telle heure to dîner, de telle heure à telle heure to sala boye, de telle heure à telle heure to vanda na cuisine to sala misala boye, de telle heure à telle heure to pangusa ndako, de telle heure à telle heure moto opesi mwana na bwana moi eloko ne ya kotanga boye. Boki pe ko yekola ensemble anglais bato bazana ba pays francophone, bo bazana ba pays anglophone, boko yekola pe français, ba YouTube to zana ngo. Ba nini ba benga kango ni. Ba velande to zana ngo. Do to zana ba velande na bandako na biso ba velande, donc to ko apprendre. To zo attend to préparer to planifier journée bandeko. So ki to planifier ba journée na biso te, to ko bima na bandako to bandi maboma. To bima na ndako na ba stress, surtout bana nazo ke la bana ma. Bana wako bima na bandako ba bandi stress. Donc mutoki ko la planification wana ya journalière eza maman. Bandeko na ba maman to planifier ba journée na biso pona bana na biso na mibali na biso. Ndako no comme église te parce que zo nzambe o mona ko zo la ngo pona ko banga. Ba prière na muto azo banga nzambe azala wana te, Saint-Esprit azala te. Po ozo banga, ce que ozo banga automatiquement tu n'as pas la foi. Oh là où il y a pas la foi, il y a pas la présence de Dieu. Donc, to priaka, normalement, et puis on laisse le temps à Dieu d'agir. Et puis, exactement que ce muto, a kofi na corona, a kofi na maladie, nde azesu ya nzambe tete. Nzambe salaka eloko ya lingi na temps o ya lingi. Donc, obligé de prière na wana, obimake sou na salon, to kote sou kutu na salle de bete. Kake lambo lala ki nango ti 16h, ti 17h, ozaka kawana ozo prier, obimisi kutu na solo na salon. Po olobiti nzambe asala, bino bo komanda nzambe. Nzamba sala eloko na tana ye azwaka pe ba o ya lingi mutu moko ko corriger yete toza wana ka oui et amen. Donc prier et puis donne l'état à Dieu, donne confiance à Dieu, c'est tout. Et là on a que la communauté nanga yango parce que na yebi 90% ya ba congolais ba croire ka entier baza ba chrétien. Donc donc message nanga penza ya lelo ezalaki to planifier journée parce que toza nanu tozana on a katia bandako awe pa biso ba baxel biso 4 semaines depuis lundi ba baxel biso 4 semaines. Donc tozana on a bandako bandeko nanga to planifier to yekola balangi to yekola te yo ko fanda ka journée mobimba na YouTube to benga tala bango ba sai nini nakini kuna balobi nini nakini bango baza kutuna moi bango baza na moi na bango biso tozana moi ya wata compris que Dieu a protégé bango. Quand ndenge bango moko balobi bakolo ba virus yango ba corona ngo ndenge bango moko balobi ke ezo supporter à partir à 26 degrés te ezo supporter te ezo kufa, on dit gloire à Dieu. To komi sinzambe mais yo okomika kishasa kuna balobi nini batu nini mutu akufi balobi nini président apesi bino biloko akolia te ba pesa bino biloko akolia ba pesa ki bino biloko akolia awa basali bongo social ezali yango ba planifier ki na ndenge na bango. Donc to sala attention bandeko nanga ba planifier ki po social ezali ba tala ka côté sanitaire te ba bakisa ki pe social po batambola bazana ngo et pas biso nini ezate social ezate balobi bazui plan sanitaire balobi batu ba vana na bandako ba église kanga ba bare kanga. Or, bakoke pe ko gérer ngo na ndenge ya bamboka na biso. Mais soki muto alingi alobe ozalaka koti na ba politique. Bakoke pe ko tala ka situation ya place. Place biso tozali to ko gérer loko ndenge nini. Parce que ça bat no sauter nde ba kei na confinement total. Non. To ko pe ko sala confinement moko boye ya parti kaka. Tozo obligé à ko sala confinement total te. Tozo obligé te net na bamboka na biso kuna ndenge ba ka ezana no ebele te ba okepe ko kangaka ba frontière et puis muto alingi akota aye batie montant moko boloko la taxe moko ndenge to futa ka kimbuta wana batie taxe moko na frontière muto soki akoti na Congo o futi taxe wana ta $50 to $100 pour permettre yo okende na quarantaine pendant 2 semaines na yo wana. Voilà, elinga ki simba. Mais bango bazuka ndenge basala kaka copier coller, bazuka ka oya poto, baki ko coller yango na Congo. Babosa ni ke social eza na Congo te. Mais maman, écoute si on a distraction te biloko wana. Papa nanga, écoute si on a distraction te. Parce que na mboka na biso boke ko gérer loko ndenge mutu toza obligé te. Tokota na confinement total. Toza ki obligé te na mboka na biso. Bon, qui peut côté en confinement, je ne sais pas quoi, frontière,
confinement frontière ou confinement je ne sais pas quoi. Et exactement qu'il fallait la carte totale et le cola au Yapoto. Yapoto va ser la total parce que bazama social. Ils ont travaillé pendant 2-3 jours. Ah oui, pendant biso na Allemagne. Ah, Angela Merkel na groupe nini parti nyoso politique na politicien nyoso. Beta ki 2 jours la raté avant ba ko sa biso na bandako. Batala ki côté social na côté hygiénique. Mais bango sikoyo basangi sika batali kutota côté socialité na bamboka na biso. Mais ndeko nanga o azana poto écoute son na distraction te. Parce que kuna eza kutu matata te lokola awa penza bato bazo kufa ebele. Kuna bazana na mwa na bango nzambe atila biso moya à partir de 26 degrés. Kisi wana eza na force makasi te. Selon ndenge bakolo nango bango moko bazoloba. Bo ba créer ba biloko ba créer ba coronavirus na bango wana. Toyebi pe bien biso nyoso ke coronavirus wana eza ya sikate. COVID-19 oyo nde ye ko sala makambo. Mais coronavirus ebima na 2002-2003 toyebi biso nyoso tozalaki na bapoto toyebi ki nini grippe wana pe ezalaki pe pandémie. Parce que eute pe kana azikuna yakati ba awa mais ezalaki nde makasi te zaki forte e bande ko bomate. Yango moni po ba développer ba vaccin na bango na yango ba société pharmaceutique et monaki ato gagner le côté to boaki sango po ba monaki ezalaki ko bomate zaki forte. Mais pandémie o même pandémie o corona o ezalaki. Mais ezalaki nde makasi te bande ko bomate. Et où t'as qui pe nazi na 2002-2003 bato bazaki na poto vous vous souvenez de ça je suis sûr. Ba lobi la ngope na ba radio bato ba bela pe ba kota na hôpital be boma mutute boma ga penzati. L'air sikoyo ba laboratoire ba lingi ba travailler yango ba chimiste ba sengi monta o ba senga ki budget o ba sala ki po ba sala nani vaccin nango nde siko ba société pharmaceutique ba liboya ki ko pesa mbongo na ba gouvernement na bango ya ba gouvernement en respective. Et boya ki ko pesa mbongo parce que ba yeba ke ba ko récupérer mbongo na bango te parce que bande ko bomate. Alors ba pharmacie ba labo siko ba ke ko bakisa soki nini et comme siko vrai épidémie. Et comme siko vrai corona. Et comme siko COVID-19. Le babaki sinde ko bakisa soki babaki si dose soki nini parce que ezalaki pe pandémie. Na 2002-2003, biso nyo stoyebi yango. Ezalaki fin du monde pété. Na 1918, ezalaki pe fin du monde été, ezalaki pe pandémie. Donc ba distraire bino na fin du monde été. Concentrons-nous, c'est-à-dire total le nzambe et plutôt garder silence parce que na silence ndé nzambe a travailler. Merci beaucoup bande konanga. Video ya muke nazaki ya kosala lelo yango wana. To garder silence. To tika ko ningisa ko ndima na biso pour rien parce qu'on ne peut rien changer. Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut. Virus yo ete ya kaka biso bato to koma iko ki manzambe surtout mindele ba koma ki ko sala babiloko oyo eza impossible. Do ezo ngisa biso pembeni ya nzambe. Voilà, et loko nazaki ya koloba pona virus oyo yango wana to garder silence et to tika la silence devant nzambe. Merci beaucoup bande konanga.